L'impresario Joachim Zambwana na mama Ani mtazali l'activiste, n'est-ce pas? Oui. Maman Ani na programme pourquoi le nina mo na table na biso. Oh to sana ngolelo oyo ezali ya badon. Badon, n'est-ce pas? Oui. Badon nina mo suso yebi concernant badon parce que yom to suso ko sala recherche concernant badon oyo il faut bien bi l'impresario yakana silo sa mama le lo to ko analyser ni. Sujet badon. Sujet badon, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez la définition de kamotali don ko pesa biso? Bon, Tony Koloba, badon et Nikoloba nini, you know. Donc, Tony Koloba tina badon, you know. Définition badon, nini, et ça la moutouaye badon na ezali pena nini. Avant Tony Koloba la lelo oyo. Donc, découvrir don d'ailleurs. Yeah. Parce que nous sommes face à la don, n'est-ce pas? Yeah, mutunyoso il faut azana don. Nous avons la spécialité d'ailleurs. Yeah. Di kambo nzambe atiakat na yoka mutuzana yango. Yoka ka mutu mususu te. Numéro mi balezate. Exacte. Siko est-ce que vous avez la définition don ou pesa biso? Bon, définition do ezali cadeau, hein? Pesi mutu cadeau. Wande eza don. Yeah, ezali don. Bon, soki mutu pesi cadeau mutu awezo sa cadeau nanga. Wana monate. Wana muna ezali mesiko yo wana eza susu don na malamu te. Osoki opesi mutu cadeau okobiso ko récupérer monte. Oza si. Yeah. Oza exemple ya batu bapesa batu badon bongo batante ko récupérer parce que don mutu misala bongo azate. Don ezali loko ezali ke bapesi yango ekomi na maboko ne ezali yo. Bon, soki neti nzamba apesi yo don ya you know ya ko ou bien ya kotonga. Siko yo mutu ndenge nene ako récupérer don wana kasa. Na kolanda baloba na yo. La tamba opesi définition don olobeli cadeau. Yeah. Yo olobete don ezali eloko neti ya cadeau. Yango na kaleo na me cadeau pe mutu oyi ko récupérer yango. Bon, on va récupérer Kabasali, mais on a ce que ezali ba don avec intérêt, ba cadeau avec intérêt. On a des siko ba pengi wana. Bon, na no mo te ba pesi eloko et puis mutu aza ko s'attendre que ndenge apesi yo pe ozong sela de susu aza intérêt quelque part ezali. Que apesi yo avec l'intention que ya ko récupérer na côté gauche. Bon, wana ba nini wana ezali ya trop. Bon, neti ba msusu tozo akaka ba jeune garçon soka zo linga kanga. You know, fille, you know, apprécier cadeau, croyant qu'il apprécier pour, mais aptile mutambo, pour kangayo bien, et puis souka à récupérer en haut, you know. Bon, si quand on a la don, parce qu'on a un cadeau, oui, cadeau, ils ont le droit apprécier, ils appellent holding au bas, donc ils ont bon, qu'ils ont babilo comme on va apprécier, yayo, n'est-ce pas? Mais si quand on a la don, donc ils ont celui qui apprécier en intérêt, oui, qu'on a la tête. Yeah, intérêt koko sarate. Pour ceux qui intérêt côté wana za susu donté. Good. Bon siko ba don. Eza ba biloko ezalete mutu il faut azala na yango. Est-ce que mutu awi peut créer don ne moko boye ka komi na don ou bien don ezali loko moko naturel. D'après yo, c'est la recherche na. Est-ce que mutu awi ko modifier vie na yeke ala komi na don te ou bien don ezali ke na nzela oyo akute ngaka yeka gratuitement ka boye ba don. Bon, don ezali naturel. Mutu fo e wuta penta na yo donc ezali, you know, ezali kati na yo. You know. Bien. Soit on répondre bien, soit on répondre bien. Te na yebi na ngate. Maintenant on continue émission on a l'impresseur Joachim Zambwana na siliko yeba. Comment to ko meka pe ko kotela na émission oya la vérité en fonction ya ba mituna pe miyana na tanga na sala ka sarclage na ngai. Oza émission chrétienne. Mama Ani nabanza oyebi ngai bien que ta nga na pesa ka ba programme na ngai na kenda toujours na verset biblique pour na ko supporter yango nabanza bandeko bazali présent baza ko landa biso donc na ko tanga mokanda ya Romains 12 chapitre 4 et puis non Romains 12 to ba na verset 4 tina 6 n'est-ce pas? Et puis to ka biso ko tanga 1 Corinthiens chapitre 12 nyonso. Dans chapitre 12, il y a 1 Corinthien de Kourato mais sans plus retarder, sans plus tarder, Maman Ani, le roi de Sili comme ça, comme la Nzambe, comme la Bible, comme la Mukanda à la vérité, place de la rosée, de la vérité, en souvenir oil. Est-ce que au requis peut qu'il y a la Bible, on peut s'abuser comparaison, il y a bat oyo, vous allez reconnaître était, bah ça là qui bat donne avant oyo koyo, bah était vraiment un don spécial. Yeah.
yo kimena yonde ebatelinga ponga nini bana nzala bozako ndima yete natawa pasi na bishengo azalaki na yo kata walai soki nzamba kelaki yo te loba eske nzamba asalaki yo te walai soki nzamba bikisaki yo loba na komona yesu na nimi nzamba nzamba moi walai Bible opesa biso comparaison ya bat oyo ozali ko reconnaître ete ba salelaki ba don na bango oyo ko yeba ete vraiment bazali na don spécial. Ya soki natali na Bible soki totali mama Deborah asalelaki don na ye po mama Deborah wana bana Israël balinga basala moko bitumba moko boye ba les hommes ba les coins balobi oh non mais siko mama Deborah alobi non il faut kaka azuba grouper ba mama nyoso il faut kaka tokene ko bunda ba kendaki ba bundaki et puis ba yaki ko longa na bitumba wana siko ba les hommes ndenga ka boye bango ba chaka makelele ya nyoso tango ba moni ke ba gagner ba komi ko yoka siko soni ake ko ba oh you know to yebi bien ke bo réussir mais siko yo you know to sala ke on ka bla bla mais mama Deborah salaki na chassa ki ba les hommes nyoso ba chaka makele pampa wana mama Deborah o ya mwasi kaka ndenge na zoibisa mama bozo yo kaka bien mama Deborah donc mwana mwasi akoma juge to akoma juge wana donc yem ka dirige oh yes ka dirige ki ango donc na ndenge moka kitoko makamunyo seleka ki malamu mais soko tali de bana Israël bazali ko conseil kutubana basi te à partir de 12 ans mwana mbale ozali déjà mobali ozali déjà capable de diriger au na guerre mais bana basi même si on 60 ans zéro ya mais mama Deborah asalaki yango ke bazalaki na likolo donc azalaki na top na you know na likolo wana donc azalaki juste donc azalaki musala na yeke donc a exploiter ki don na oh ibalo mwana basi baza pamba donc kana na sima ya basi pe ba don ezali de don yango yeko koma a diriger pe kimia pesa la makasi ndeka ba mibali ole ka kutumi bali ba les hommes bien merci donc les hommes na basi exacte non to ba na ebi exacte mais siko to solo ba siko ba mama makamba zo sala siko ok donc on a raison parce que mama Deborah aux exemple bino basi kaka est-ce que vous avez exemple musolo ko pesa to na Bible ya moi c'est sala ete oza ko supporter de batu bazali ayebile teke zoka nde azala na domo et puis tama itize do yango sa nini nga batu nyonso to profiter na yango avant ngana ko pesa définition ya don ok bon oh na ebi susu ya Esther na banza boyebi mo Esther bien na Bible Esther azalaki na don na ye me ya kitoko Esther azalaki vraiment belle kitoko moko ya somo asali yaki nini itilezaki kitoko na nino na don na ye do ya mama Esther kitoko oh yes et puis a exploiter yango oh yeah et puis bikisi société bana Israël so ba bikaki you know pona nini oh yes ceux qui étaient Israël mutu mokatika la tête pesa biso le sola yo merci mama ani place ona na satanda même te yo kenika ya wana studio ba mama o ta unyo so ya kana za kampe prina pogini wa kama so boza ko yela biso ka presque za tana so na basi mais tant que za ilo bana nzambe to ko zo yango soki na comprendre bien mama ani na baka opesinga mama Deborah na mama Esther oya ko mona te Deborah azaki na don moko caché oh mokile yeba kite akoye pe jamais okoma na poste wana oh yeah Israël pe kwa okane jamais na bitumba parce que bakimaki déjà mais maman Deborah habite ngana zote wana ba courage na zalaki na aitsaki yango ye wana nzoka na zalaki na don caché ya administration ya ko diriger ya politique akomaki reine na era ba roi bazalaka na note juge mtazaki mtunika premier ministre va payer à Londres, le président va payer à la présidence et puis roi va payer à la royauté, n'est-ce pas? Yeah. Oui, pour que ça a été don, nous sous. Donc on a compris, mais tout ce que tu cherches à dire pour le moment était don ya mutu et quand il cause la eloko il faut qu'on découvre secret na ezab. C'est un ministère caché. Oh yeah. Donc ce que vous allez au bon bama, oza ya kolala
mokili mpe eza kobénéficie nango te parce que Déborah Esther badon oyo eyebanaki te mokili mpe ezalaki na mpasi mais na ntango eye kobima ezalaki te akoki n'est-ce pas ete etuki bato nyonso baprofite na yango n'est-ce pas donc place wana mpe nakoki kochange définition ya don te mais nakoki koapuye yango ete ezali ke don olingi mpe koloba ete ezali eloko oyo ezali ke gratuitement ozwi yango mpe na nzambe mais oreyi bénéficie kaka yo moko ebénéficie mpe na société elingi oloba ke don même si eza gratuit mais ils appellent en échange, il faut que Zong s'appelle sous la société, n'est-ce pas? Il faut Zong ça. Merci, parce que Maman Déborah donne à ça là où elle bénéficie de la société.